Mais Karine fois yeba eloko moko biso tozo yebisa ye tovanda na poto to umeli awa ya yesika mibali ya poto bazandenge moko te surtout ya ba wesh wana to mona wana ayeba ke il faut azala vraiment prudente parce que bana mibali oyo ya poto oyo bana ya biso ya communauté oyo bakoli na poto bazala mituna bango ekoma ndenge moko boye bango en tout cas vidéo wana ezalaki c'était pas même les moments abakepe ko vanda nano na kati ya kobomba na jusqu'à ce que to moni vidéo mbala moko Tigre ko se présenter to bazana mairie to oui ataka na ndako na bango wana afuka mazola tse bag ya fiançailles elingaki sala eloko mususu voilà et kaka bwebo vandi na sofa bozo filmer donc na tout ça là Karine bato yo ba manager na ina ba conseiller na ba conseiller il faut ba yebisa aluka biloko yo yako banda ko tika la ka likolo donc oni Karine aza déjà star ya communauté to ko wanga na ngote okiko sala kabisa la salate ko kitisa ye dans tout ça c'est elle qui est humiliée na biloko nyoso na ebité parce que na ebi ba star ya minene ba Rihanna ba sala ka ba base na mboka na biso ba Elena Fish ba sala ka ba base baza pe na ba age na ye. Mais basala ka ba base il faut que travailler en de façon que star abima clean. Karine ndé face à l'attention parce que Karine aza mukanda okene na Western Union te na place moko te. Donc kaki yango pe na ba voice ba na membre ba bando senga ngombongo. Azo pesa kaka numéro ya au pesa ka ni combo ya Tigre. Alors l'air ya kende qui peut-être 2 semaines 3 semaines au Tigre mona kike mbongo ezo côté souste. Mais comment na sikoyo importance na ye azongeli yende fois la siko mayele ya kibo mwasi faut la vraiment mayele parce que mobile na mobile ayaka na ndenge na ye moko abele abenga ki ba mama na ba ya ko bimisa Karine ya bimile to kama kambo ya bidashu bandiko ko bima awa ye moko susu ya ko zongisa Karine donc tozo comprendre te Karine fois la prudence il paraît que ndenge Karine azape na mukanda te ye muto akenda ko zo bambongo batutu batindaka baduba loba esoki akoya na poto to sala mabe mais lera ya basala eloko te donc aza fi moko aza na étoile ne moko bo soki akomi quelque part au mona s'imposer donc akoki ko kanele mais osala eloko te batu komé bakanele basala eloko te parce que atambola nano pamba te c'est une fille côté wana penza ayeba kango à part kama kambo ya mibali ondezo compliqué mais ko se discipliner au mona na nganda te ndenge to mona ka ba grâce mbizi au mona ba beta ke na nganda au mona karité. This is a dead world war. War for the best of London is coming. Be ready now. Bubadi Antoine Fulupinga. Fight you. Il y a des signes signifie comme makambo ebele. Moi j'ai l'impression qu'il y a yebi babiloko nyoso wana te. Tigre même asala ki signe moko bazana ye na télé-réalité na ye wana. Asala ki signe Tigre. Asali signe sur ya liboko ya munduki. Eza ba signe moko elle doit faire attention quoi. Na ebité bato na so babosa na ki eloko na yebite kaka Karine ndé il faut ayeba il faut vraiment batu baloba parce qu'on a l'impression qu'elle ne comprend rien quoi. Sauter mais modèle tozo monela ba camarade ya Tigre parce que Tigre to moni penza ba des autres na makasti à part ka ba biloko bande ko bwaka na Instagram na mais ba camarade na ye ko bina wana ko nini wana bazala lokwa parce que balobaka dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es. Voilà on a l'impression que ezali club moko boye il faut vraiment à ça l'attention on dirait ba zongeli eloko moko boye po akabani na ba camarade na wana te Neni life o asali na ndako ya Tigre. Ba uti apenzembo ya yembela ki mobile yango. Mais tu vois que cette harmonie ya moi sina mobile ezala ki pété. Tigre s'occupait d'autres choses et puis elle était là trop malili et puis akondi et puis ce n'est plus cette Karine là. Et loko batu ngimbi bazolo ba poni bozolo ba botika na kimia mais tokoki kotika ka mutoto yebaki to lingaki azokende nako dinda na libulu to tika ka totalaka non tokoloba kaka mais kota la morphologie ya Karine Mokonzi na ndako ya Tigre nde bafandi batenzemba kumpenda mais kota la morphologie ya Karine ça montre que non aza mutu mo azaka toujours stressé za makambo ebele na mutu.
Oui, omoni ba mimique, ba parole corporelle, les alaka très important. Soki otali muto yeba, Karine oto yebeli. Après ka ba korate mariage wana, ce n'est plus cette Karine là qu'on connaissait. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température. Merci beaucoup, vous suivez votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, partout dans le monde entier, là où vous êtes. C'est moi, votre humble serviteur, héritier Iboula Mouyakaya Solo Solo, Baxelara président, les défenseurs, Otolo Bakavite So Wapi. Lelo, héritier Iboula Aza en direct. Na maman Rosette la fleur d'amour tozo solo la to beta masola Karine Mokonzi parce que to moni mu pepe et koti ndenga mukete avant na kota vraiment na ben invité na ngai to solo na ye directement. Je dis merci à maman Rosette la fleur d'amour na ozane kalaminte, pourquoi pas le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Je dis encore merci beaucoup à Adrisha Motomètre Bebazibé Bachafouin Omonango. Merci beaucoup à maman Émilie Mayala depuis Londres. Maman Pasteur, je te salue. Je dis merci beaucoup à 3L la Magique, à Lotis Longi Fontienda. Il y a Rosiane la Taylor. Pourquoi pas à Beloti Ilunga, grande dame depuis Loufou. René Koti la Carle Lewis Air France toujours. Merci beaucoup à Eric Totila, mon ami. Boni Basango ya Dodoli. Voilà mon président Bruno Lubika, on est en direct. Tous vraiment en direct, j'appelle directement maman Rosette à la fleur d'amour. Pourquoi pas? Merci beaucoup à Rosimi Kinouani. Wana maman na pasteur nanga, mon prophète nanga donc. Alors tous en direct na maman Rosette à la fleur d'amour. J'ai dit directement bonjour à maman Rosette. Bonjour Christian Iboula. Bonjour héritier pardon. Bonjour héritier. Bonjour maman Boni. Bien, toza bien. Boni bino, boza pe bien? Ouais, biso na ngolo nzambe toza bien, na ngolo nzambe toza bien. Par rapport ya coronavirus, kuna babi ke boza confiné non? Oui, toza confiné, mais eza penza complété comme la fois passée, hein, comme les répiments qui na mars. Toza confiné, mais complet penzate. Bilo msusu ezo fonctionner, kaka ba restaurant dezo fonctionner te. Mais jusque là ne bino boza ndenge oza kuna na Allemagne kuna ba mort ezana nute. Kenenge zalaki. En tout cas bazolo bana ba mort ezate basi ba maîtriser malade yango, bato bazo zala infecté, ba traiter bango bazo bika. Ah OK. Nzamba zo lokumu. Ok, nzamba zo vraiment lokumu ndenge batu baza robika. Oza en direct ya Congo Température maman Rosette la fleur d'amour tolali tolamuki tomoni Karine Mokonzi azongi na ndaka tigre. Ba impression non na fato kota na profondeur. Ok, héritier na yebite ezali eloko moko bo tokoki koloba penza ndenge batu bazo lobela yango penza te na sens nini omoni bolingo ya batu mibale bolingo ezalaka ebomaka parfois donc eloko Karine azo sentir na tigre biso toyebi yango te likambo ya bolingo kokota penza en profondeur ezalaka bien te il faut batu batala bango bazala nde koyebisa ye nde azala prudente. Mais en tout cas ngana moni eloko ya grave penza makasite à part ka ndenge Emilia ki endambu mais pona bolingo penza na ebi nazana eloko akoloba te donc azala ka prudente aza grande fille quoi. Bon azala prudente aza grande fille bolingo batu bakotaka te mais na bolingo batu bakotaka te maman Rosette na bolingo esenga kati ba conseil pe batfo ba pesaka ba conseil po bolingo deux personnes etende liboso mais siko kotala via humiliation ndenge tigre lobara na ba message na yeke alingaki Karine po kaka asakana na ye na yibita tanke maman okoloba nini omoni yango place ezo sala
Appelle-moi pas Simouké parce que les makambo wana bimaki na makambo nyonso Tigre bande okomana ba page na ye bato ebele basala ba émission vers biso pe na Congo température yo ngai to sala faire ba émission ebele pona ko conseiller pona ko conseiller Karine et puis ko ebisa Tigre za malamu te mais to moni kaka après ba conseil Karine azongi lisusu epa na ye en tout cas peut-être hier à Santa qui est là quoi on a tout abandé côté la vidéo té je crois c'est comme si plein Nathalie live na bango wana na kati ya ndako ya Tigre na château j'ai l'impression que peut-être hier atala ki ba conseil na ba humiliation oyo mobile ya sala kité ou bien atala ki mais ya comme on est ko supporter ba biloko wana ba fan na ye ndezo sala bango passi en tout cas là je ne saurais pas dire parce que ye moko ayebi peut-être azo supporter ango amesana na ye amoni ango normal parce que za bolingo na ye mais bato siko ba supporter ka ende sali bango pasi voilà et sali bango pasi mais kota la vidéo nde to sola no bo vidéo yango ezo leka rapé déjà ba otela biso be extrait yango mais kota la morphologie ya Karine Mokonzi na ndako Tigre nde ba fandi ba tenzemba kumpenda mais kota la morphologie ya Karine ça montre que non aza mutu mo azaka toujours stressé dans makambo ebele na mutu. Oui, on moni ba mimique, ba parole corporelle, les alaka très important. Ce qui ont tali muto yeba, Karine auto yebeli. Après ka ba korate mariage, ce n'est plus cette Karine là qu'on connaissait. Voilà. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se font de la peine pour naïe parce que aza penza o Karine joyeuse toyeba te toyeba te et ça les sous-souillés même jour anniversaire na oka ko to passe azala ki trop malili même nini life o asali na ndako ya Tigre ba uti apenzembo ya yembela ki mobile yango mais tu vois que cette harmonie ya moi sina mobile ezala ki pété Tigre s'occupait d'autres choses et puis elle était là trop malili et puis akondi et puis ce n'est plus cette Karine là et loko batu ngimbe bazoloba poni bozoloba botika na kimia mais tokoki kotika ka mutoto yebaki to lingaki azokende nako dinda na libulu to tika ka totalaka non tokoloba kaka parce que toza na moi espace ya koloba en tout cas ponanga ce n'est plus cette Karine là il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Ce qui est moko moya bimanakati kunate bato ba edaka ba sala vraiment effort ba longole kuna nakati parce que zama ba erreur mtu peut-être yo moko zo monate aza malili aza timide aza pesa c'est pas elle quoi c'est pas elle Voilà, aza vraiment timide trop timide mais ton dans le basiko yo mama Rosette bat ba Holanda biso mais torota la keno c'est que Tigre abosanaki eloro moko pa Karine. On a le bac qui a une vidéo na mibale na sina sali depuis nini ce qui live na benga ngo ce qui télé de réalité na yewana na yebisa ki déjà que omoni so mutu asali o mabeke akei ce que omoni azongi na lieu de crime yeba ki abosana ki eloko voilà bon biso to ebité eloko bombani na sima wana mais Karine fois yeba eloko moko biso tozo yebisa eto vanda na poto to umeli awa ya yesika mibali ya poto bazandenge moko te surtout ya ba wesh wana to mona wana ayeba ke il faut azala vraiment prudente parce que bana mibali oya poto oyo bana ya biso ya communauté o bakoli na poto bazala mituna bango ekoma ndenge moko boye bango nyoso te mais modèle tozo monela ba camarade ya Tigre parce que Tigre to moni penza ba des autres na makaste à part ka ba biloko bande ko bwaka na Instagram na mais ba camarade na ye copine wana ko nini wana bazala lokwa parce que balobaka dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es voilà on a l'impression que ezali club moko boye il faut vraiment à ça l'attention on dirait bazongeli eloko moko boye po akabani na ba camarade na wana te bazobaki ba tricage eza permis bato bafingaki batu babiloko ba mama ba nini et puis jour wango pe bato yango bazape kaka wana bazape ko bina kaka bazape ka biloko na bango basala kawana na signe munduki na bango wana batiki yango te peut-être ya yebi ba signe nyoso wana te mais ana poto tellement que l'été landelaka ba injire bato basala ka biloko msuna ba signe basi neti na mboka na biso omoni musapio ya katikati ya droite soko matiseli yango mutu boye okofuta amende abengi polisi okofuta amende ate ofongola ki munoko te donc il y a des signes awa oyo signifiaka makambo ebele moi j'ai l'impression que ya yebi babiloko nyoso wana te
Tigre même asala ki signe moko bazana ye na télé-réalité na wana asala ki signe Tigre asali signe sur ya liboko ya munduki eza ba signe moko elle doit faire attention quoi na ebité bato na so babosana ki eloko na yebité kaka Karine nde il faut vraiment bato baloba parce qu'on a l'impression qu'elle ne comprend rien quoi. Mais par rapport ya babosana ki eloko na ba signe wana si on comprend bien, peut-être que non, via $10,000 au ya Bedachou, au Amérique pour soutenir Karine, il y a une salité que Tigre zong en banque pour aller en bon, on a pour akimane les sous. Bon, batu nyonso bazolo ba bongo ya batu nyonso bazolo ba bongo ngana ko kiko condamné été parce que na yebi vi na yete so mutu akomi déjà na niveau pe ya ko futela na château c'est que azape mutu ya nzalate to lo ba bongo par rapport na ndenge Karine la biso château biso to yebaki Tigre te to ki aza déjà na niveau ya ko futela ba château na poto to yebi que c'est pas facile c'est que aza mutu ya nzalate mais ekokipe kozala wana ekokipe kozala eloko yango wana parce que nazo comprendre ye moko abele abengaki ba mama wana baya ko bimisa Karine ya bimile to kama kambo ya bidashu bandiko ko bima awa ye moko susu ya kozongisa Karine donc tozo comprendre te Karine fois à la prudence il paraît que ndenge Karine azape na mukanda te ye mutu akenda kozwa bambongo batutu batindaka peut-être amona kili konde kiti alobi c'est que pechoyo azaki très important azongi lié Karine ndi face à l'attention parce que Karine aza mukanda okene na Western Union te na place moko te to kaki yango pe na ba voice ya bana membre bando senga ngombongo azo pesa kaka numéro ya au pesa ka ni combo ya Tigre alors l'air ya kende qui peut-être 2 semaines 3 semaines au Tigre amona ekike mbongo ezo côté suste mais comment na sikoyo importance na ye azongeli yende fois la siko mayele ya kibo mwasi faut kozala vraiment mayele parce que mobali na mobali ayaka na ndenge na ye oki ozala pe wana bongana ko condamner Tigre te pona yebite mais siko condamner Tigre te po oyebite mais siko kotala Tigre yango po mona que non parce que hémorragie o ya maramba Karine en tout cas ya séparation na Tigre katana nango vraiment to ko meko chité Tigre succès pe silati Kendenge zaki liboso Tigre succès silati mais Karine yemoko a fongo lui sur espace to koloba su bazozelo kote bazozo bazui su actualité c'est ça yango ngana comprenaka makambo ya bazozo wana te parce que soki asala ki azonga ki pa Tigre sans que asala télé-réalité wana te batu benge baloba te donc na ebite ou bien azana lobaki yango pe na vidéo na sala ki hier ou bien azana batu o ba pesa ke conseil te ba manager a bien te po omoni Karine aza déjà star ya communauté to ko wanga na ngote okiko sala kabisa la salate ko kitisa ye dans tout ça c'est elle qui est humiliée dans biloko nyoso na ebite parce que na ebi ba star ya minene ba Rihanna ba sala ka ba base na mboka na biso ba Elena Fish ba sala ka ba base ba za pe na ba age na ye mais ba sala ka ba base il faut que travailler en de façon que star abima clean na chaque base il faut star amatande abima clean mais je ne sais pas ce que Karine azomona te ke makambo ya privé na ya mibali ba Cindy et Cynthia so que Cindy na dondi dondi na ya Tigre ezo kititande ye ezo kitisa ye donc il fallait zana batu bazo ibite ba base oyo ezo kitisande yo ezo matsote po ba base ba travaka ngo balobi asali yango peut-être pour na base pour batu baloba ki mingi pa mona ke bazongani mais qui est rendu ridicule ezaka kaye ba base ba travaka ngo na sens que star atika la clean mais yaye on dirait ça travailler te en tout cas vidéo wana ezala qui c'était pas même les moments aba okepe ko vanda nano na kati ya ko bomba na jusqu'à ce que to moni vidéo mbala moko Tigre eko se présenter to bazana mairie to oui ataka na ndako na bango wana afuka mazola tse bag ya fiançailles elingaki esala eloko mususu voilà et kaka bwebo vandi na sofa bozo filmer donc na tout ça là Karine batoyo ba manager na ina ba conseiller il faut ba yebisa aluka biloko ya ko banda ko tikala ka likolo donc atikala ka clean parce que biloko ya privé na ye oyo ezo bebisele carrière voilà eza ko salir ye neti oya ya Tigre
likambo ya tigre penza ekitisa qui est trop bas vraiment. Et puis au lieu suka wana tokomaki ko se racheter, si on peut dire ça, bato bakoma ko sala ba vidéo pona koloba makambo ya beda chou tout ça là ndenge ya bazuenda ko. En tout cas abandaki suko matamuke, mais on n'a pas compris ye moko lisusu akitisi, je ne sais pas soki ba calcul nini bazo sala avant ba sala babimisa ba vidéo ya bongo. Je pense pas que Aza sele pour nous sala biloko ya bongo. Faza na batu Aza na mo équipe parce que Aza quand même déjà une star. Aza pe na ba conseiller na ba conseillère na ebité soki ba pesa ka e conseiller té. En tout cas ba meko yebisa ye eza ko salir nde eza ko humilier ye. Merci ko kotala to monaki Afi Laurent oyo alekaki pe na ba chaîne pona ko senga pardon que ba pardonner Karine. Est-ce que oyamba tiango comment? Omoni elo ngana zo comprendre pardon bango balobaka par rapport à quoi? Moi je ne comprends rien parce que Karine soki asali ba biloko wasala kate ya ba privé batu balobaka pe na ndenge ya mabete po toyebi Karine lera ye na poto après quelque temps asenga kana ba musicien ba bande ko ina par rapport ya ko chrétien ba no chrétien ba musicien ya minene asenga pardon mutu nyoso azong sa Karine na place. En tout cas la majorité des bateaux na bazong sa bango na ye na place. Mais ba biloko ya privé ya tigre onde yesu ko salir. Pardon nazo senga batu, moi je comprends rien. Batu bazo silika par rapport à comment on va salir ye. Voilà. En tout cas la majorité batu na bi bazo silika parce que bazo mona ke tigre on azo salir ye. Azo salir ye au moment où Aza déjà star. Batu ebele ya ba groupe na ya ba chinois wana. Bazo silika na stance nini ke tigre on dirait azo saboter bango. Voilà. Ezali kambo ko senga pardon te ezali kambo ya ameka kotala biloko ne ya privé wana ndenge mobala ngo azo salire atika ngo na privé abimisa ngo na médiaté. Voilà. Na sens wana eza kutu kambo osengele pardon te soki amekika ko arranger place wana batu ba obika communauté na biso ba bossa na ka mbango ba pardonna ka mbango heureusement toza ba chrétien ba pardonna ka mbango. Voilà. Soki abombi kaka neti oyo ya tigre sali o eza sala batu parce que muto a dénigré oti na niveau wana. Héritier, je crois que comme Melo déjà n'a vu que Moni, par exemple, petite sœur na yo, to cousine na yo, copain na a giflé na miso bateau. Et puis l'air au monde a bango, so moni au sala au passimo. Voilà. Eko sala au passimo ko boy. Na sens où on a des sala bateau passe. C'est ça le kambo kuta ostengi la Karine pardon ta. Parce que bateau la majorité bateau ngana bazo yo kande passe na place na ye Karine. Ba effort nyonso asi asali po akoma place ya za. Et puis mutu moko boy a utaka de nea to yebaki tigre te ayaka ko salir c'est comme si les tigres les tentaient de saboter même tous les fans de Karine, tous ces gens là qui sont derrière elle. Donc ba structure na ye nyonso zo saka na bango ba structure à Karine Mokondi tigre azo se bafouer na bango donc amona bango le côté et l'autre côté tala nano signe on a sala ki oh basala pesa asimbili to asali i et puis asali signe munduki mais azo la kisango banani o batu ba kotala eloko wana ba fane ya Karine nde ba otala ngo ayebi pe bien que ba vidéo na bango basala ka wana bato balinga Karine ba otala ngo te mais siko ba fane ya Karine un peu de respect mais kotala que maman Rosette yo en Allemagne mais koyoka ke bato baloba ke tigre za maître banini peut-être Karine pe kozonga nena tigre ezate par force que ba maintenant ces ali que so zongeli ngai te ko mona na ko sala yo boye na boya ngo sali te que non Karina zonga auprès des tigres. Tala awa tozaka même tozana poto awa bezala mboka loi. Karine mama ne azana Belgique tigre azala kana France. Soki Karine azongi na Belgique ako menacer ne loko ni. Voilà. On menacer était? Et puis en tout cas menace à liboso Karine ayoka na vine yango wana non. Parce que Karine a na chance moko ataba avant aya na poto ba loba esoki akoya na poto to sala mabe mais lera ya ba sala elo côté donc aza fi moko aza na étoile ne moko bo soki akomi quelque part au monde a s'imposer. Wow. Donc akoki ko kanele mais au sala elo côté batu komi ba kanele ba sala elo côté parce que atambola na no pampambate. C'est une fille côté wana penza ayeba kango à part kama kambo ya mibali ondezo compliqué mais ko se discipliner au mona na nganda te ndenge to mona ka ba grâce mbizi au mona ba beta ke na nganda au mona karinte. Donc eza eloko moko eza discipline moko ya bien assez imposer déjà mais c'est difficile mutu akutane ka boy abeta ye eza difficile mais na discipline o a s'imposer
stabilité zozanga côté ya mobali que azo mobali moko aza responsable oyo arofandisa a se faire asseoir Karine parce que Karine a star moko aza reconnu et puis batu bakolinga te ke bazwa Karine na mobali oyo azo faire souffrir star na bango. Oui, ezala bongo même na bamboko to bandi ba star na biso nazolo ba toujours pona oyo ya mboka na biso Elena Fish azala ki na mobile ne basala soki 10 ans ya fiancé jou ba kabona ka ba fane ba lela ba bokela mobala na kutu ba maki na podium ba kabona penza boye na scène na live na scène ba beta. Moi j'étais na concert wana bazo beta année passée na scène ba annoncer que to kabwani ba to soki ba yeba ki ndenge nini ba ye na ba maki ba ndo bokela mobali wana na kati ya scène eza normal eza ba biloko oyo il faut mobali soki ozobima na star il faut s'attendre nango parce que ba nini ba fan na ye ba ko sala yo nyoso na sens ya koloba ndenge batu ba loba ki tigre bandende ko répondre bato bazo sala kan ya yebi kan na zana combien de ba fan ya ko répondre batu nyoso wana non c'est que olingi kimia ya mwasi na yote azana ba fan automatiquement soki olingi star il faut respecter ba fan na ye voilà faut respecter bango. Donc eloko wana ezo bimisa ye vraiment libanda Karine face à l'effort ba vie privée na ye abombango to ndenge po batu ba pesi conseil belé pona ko luka mobali responsable mais moi j'ai l'impression que ye alingaka na ye ba jar wana osoko tali ba senti ba dondi bazaka batu wana ba wesh donc eza ba côté na ye akendaka alors Karine elle doit comprendre une chose aza déjà star okolo bakake na ko sala motema nange elingité aza déjà na batu il faut akomo dépendre na batu wana okoki ko sala solo ka yo sepeli nango te soki po lingi ko sala ngo c'est que sala ngo na privé voilà parce que omoni ki fanatisme obiso ndo to sakana ngo na communauté na biso batu ba kufa ka pona ki fanatisme mais to mona ngo na ba wera na ba jibe to mona ngo c'est ça pona Michael Jackson le bakanga ke pona makambo ya pédophilie ba fan na ye ba ndo ko ya batamba ko ipenza bo bakene na hôpital akufi donc eza eloko basakana na ngote. Alors il faut comprendre que a comme na niveau moko ba biloko ezo tambola na ba fan na ete faut kashakango olobate que parce que za star onyoso il faut ko sala nyoso awa yanga ya nyoso ya biso nyoso elekaka awa te azo blesser batu o balinga kai ndenge ya olinga ne ba wesh na ye wana eke ba fan ne balingi batu wana te il faut atika bango en cachette bazala na kulisi ya abi makaye moko asala ba life na ye asala ba matea ne asala ka abi na ndenge abi ne la rabiso atu ba olinga e bongo parce que avant makambo ne ya babolingo batu balinga kaye e eloko ya ba vie privée nde bimisa ete ba vie professionnelle nde bimisa ye alors il faut présenter ka batu yango mais batu basi ba lobby trop c'est comme si azolinga a imposer batu ke ba accepter ka eloko wana oh ba fan oki ko imposer bango te parce que baza oki ko contrôler bango te ba fan nde ba contrôler ka star na bango mais star oki contrôler ba fan te ko contrôler bango te eloko ka oki ko éviter eloko bango balinga te ko bimisango na misu na bango te mais elle doit avoir quand même une vie privée elle doit avoir une vie privée mais est-ce que retour na yena na Tigre est-ce que la Chine ba chinois va accepter yango parce que les gens disent que ba chinois ope Karine sala ba chinois oya DJ Arafat ba bomisa ka pe DJ Arafat tanga sala ka premier accident soki ba chinois ba telemela ka DJ Arafat pona koyebise que non to boyo lisusu to mona na moto ko sala esu ba biloko ya ba moto te tika yango na paiement mais ba star ba encourager ka ye ba fan ne ba encourager ka nani DJ Arafat yango lelo DJ Arafat ya ko kufa mais ke dit la Chine pour na retour ya Karine Mokonzi na Tigre yo repesa conseil nini wana bon exactement eloko lobi omoni ba fan yo ozali déjà star na bango komi mona te parce que oza miroir te bango ne ba omona yo alors bango ne ba okiko yebiso eloko eza bien te eloko eza pourquoi tozana na ba conseiller na vie mututu ozana mutu moko bo yebi kesoki na kepa noko akoye banga ezoko moko ya bien bango siko baza ba homme batu populaire donc ba star bazana ba fan oyo ba okiko yesa bango te boete mais on a l'impression que côté wana ya privé ya Karine azolinga ko céder te ya azolinga a imposer batu vie na ye wana vie na ye ya privé wana ko bimisango oh il faut yo que la rapé ba fan na ye po muto alingi yo akoyebi opesa ka conseil
il faut ayoka ngo eloko lobi exactement ya Arafat soki ba fan ne ba pekisaka peut-être linga ki atika moto po bango ba de ko encourager ye voilà po omoni makambo oyo ya bolingo eboma pe ya moko oui donc il faut y ba place ni okotia likolo place moko okotia likolo te yo soki osolingi mutu okomi déjà emporté na bolingo mais bato baza libanda nde bazomona ba réaction ya mutu oyo bandi na ye il faut vraiment ça l'effort ayokela bato oyo bazala tout autour na ye faut vraiment asala effort wana donc ebi que ça difficile soki aussi adopter déjà comportement moko boye ezala difficile mais Karine vraiment a vraiment qu'on revoir pona batu nyonso bokotelemela eloko eza ya malamu te soki bato batelemeli bato balinga ko batelemeli yo neti lobi nayokaki papa very papa wana defendaka Karine na ndenge ya liboma. J'étais vraiment surpris ke alobi ke ngai na longwe donc c'était un peu c'était vraiment osoma penza mutu asolo bango na pasi wana komi contre bino na komi contre babiv wana ya Karine Zini Kumi. Et puis maman Anna pe asalaki live asalaki passe omoni bato penza ba moteur donc il faut ezong ça ya mutu ameka ko doser un peu parce que mutu alinga ka nde opeso conseil so mutu azolo ba no ko pesa un conseil ete no kendo pesa ngo na privé oza mutu ya public c'est que mutu ana alingi yote azo tindika contre mur voilà ma siko to comme o chité vraiment l'émission na biso avenir nini to conseil nini et plutôt avenir nini ozomona na couple oya ya Tigre na Karine Mokonzi par rapport à la vidéo héritier yozala ka vrai journaliste na lingaka ba analyse non natala kango tina suka à chaque fois et puis je me retrouve toujours na ngina biso loko moko pona ibi oza mayele na lobaki na début omoni ba expression corporelle elobaka na kati kuna eloko ezati même ce que talika Karine tu sens qu'il y a rien azolinga kaka je ne sais pas ou bien qu'on se racheter ou bien na habité azolinga je ne sais pas parce que c'est une fille que j'aime beaucoup na lingi koloba est-ce que maman Rosette na bina ko tapera na idée na est-ce que Karine Mokonzi pe alinga beta Félix Tigre surprise te pour ndenge ya baby saki anurie. Est-ce que Karine Mokonzi peut azoluka pe supete a kitsa pe Félix Tigre ou bien ça ka boni yango na vidéo na salaki lobby avant midi na lobaki yango moni toyebi ndenge Karine na biso a fonctionnaka. Karine c'est une fille forte et puis azana ba stratégie donc on a qui pas senti ezalaki ka ndenge ya Tigre leki mais a senti quand même edoza ki ya Tigre pese leki po ba fana déjà ndako moko senti a uti Kishasa ba sali nyoso ba ko sala bague ya fiançailles et tout Feli a comme nani senti a comme na poto a beti et pas Nelly Tambo a beti émission a bi aboya ni na Karine et ningi saka pe internet voilà Karine asalaki nini asala tout na ba bibi kapinga wana ba zongisa senti. Voilà. Oh, c'était pour ba beta esiko prise à suka. Donc peut-être ekoki ozala pe azongi po abiende a beta ende aboya ye. Voilà. J'ai l'impression que star na biso alinga eloko wana teke a kota mai et puis eza eloko ematiza ye pe comme c'est place za. Donc c'est une fille qui a des décisions alinga teke ya pola. Voilà. Ça peut être aussi l'une des raisons. Mais l'une des raisons parce que ça là on peut pas senti to mona penza live. Et puis après un mois, il y a mon quoi leki a sali live certains dimanches à lobby. Maman nanga peki si mona mobali wana po tout ça ba moni lokola voyou na boy. Et telema pe wana. Voilà. Elle moko pele nga na mona nobi est-ce que ayeka pone loko wana te. Mais il faut ayebe loko moko na yazala ki na Afrique sentia zana na poto. Mais o wana te loko bo fanda ndako moko fa sala attention ba na poto bazalaka na ba boule ebe na mayele mingi. Voilà. Faut vraiment ça l'attention. Oh, on est là qui en distance. Voilà. Mais comme on a groupe ya batu Tigre tambola na bango, il faut vraiment ceux qui aillent pour la prise wana. Faut vraiment à la prudente nzambe asungaye. Nzambe peza asungaye, qui aillent pour la prise à bongo. Voilà. Mais est-ce que lelo maman Charlotte a rolo ba prière ne simbi pour tout le monde maman Charlotte a salati ba prière pour na kosengela Karine Mokonzi ba pardon na ba fan na nyonso na communauté congolaise nyonso mais est-ce que côté la vie ya Karine bazongani na Tigre est-ce que maman Charlotte
Arosa la contente pour ton moni na émission au salati na ba commentaire mosusu les gens disent que non Karine Mokonzi a respecté maman na bango vraiment pourquoi pas à salata retour au Bercail na Belgique et pas ya maman na bango afin d'atteindre na samakola maman na bango a continuer vie na mosusu. Héritier oyebi soki na sali des vidéos oyo na oyo to sali no troisième oyo na retour ya Karine eza juste pour na maman wana na maman wana chaque dimanche c'est une femme qui a vraiment aimé assemble la nzambe ya solo voilà koyoka mama vinta kimpa etata wonda Maria zia mama mulukatru Maria zia Berjano Osmat Studio na London Masterize Gaila Unampanza mpipiti Unampanza mpipiti Unampanza mpipiti Mfumu Mangongele Kondo Chisekedi wa Mulumba Kumumu kwa Gule Nganga Malasanga Onosa Limbambe Dieu Ndombas Troisième guerre mondiale, c'est la guerre des solutions. Voilà. Si j'avais une maman, Karine a épité eloko azana ngona maboko, koza na maman ya bongo ayebi nzambe. Ezo sala eloko yotinda kutuna sala ba vidéo eza pona maman wana. Mais nayebi ke nzambe asala bongo. Soko moni pasi babande biso na nzambe malamu, soko moni pasi ekomi makasi. Yeba ke bonheur elingeya. Voilà. Parce que pasi azalaka grand frère ya bonheur. Voilà. J'ai l'impression que ndenge komi kokende po tout les sous pasi ça les sous pasi makasi. Surtout ça. Songi sa nga kutu na babiloko na ba poste ya tigre. Donc on a l'impression que nzambe azokende ko peut-être ko sala quelque chose pour que Karine azonga na makula mama nae. Je sais qu'il y a kozonga na makula mama ne. Loba nzambe oto sambela raza ya solote. Je sais qu'il y a kozonga et puis ako témoigner ka fi wana ko salela nzambe. OK. Et puis ba to belo moni ba fan ne nyoso na binguluta nyoso na bakoye pa Jésus. Très bien. Ba fan ne bakoye pa nza po fi wana akote ya. Karine po azana na azana are ya koloba. So Karine siko are wana zo tizango pona nzambe. Tala ba Deborah wana o kombo ne nani mwana. Deborah Bwanga uti loba. Embela nzambe. Non, Deborah azana Afrique du Sud akoma soki na nini. Ayembela nzambe. Deborah Lukala. Voilà. Deborah Lukala za uta so bashi. Regarde cette fille là. Bazana presque physionomie moko na Karine mais tala ndenge ayembela nzambe fiona si la fille la chante oka chair de poule ngana za so na oka ekutu na kanisa ya Karine voilà baza ba physionomie moko moi ti penza telemi basi kitoko wana banyoso bazo yembela nzambe Karine wana ko yembela nzambe Karine wana akosala nde biloko nzambe yango moni diable zo mema ye na babulu yeke pona asambwisaka ye po ye moko azonga retour au Bercail parce que ndenge mama na zo prier mwana na kozonga di fait ka zonga na tigre parce que ko umela pété tigre aza stable te bon tigre to ebi aza na 23 ans ekosimba na 40 po bande konde balobaki yango e osimba te tolobi ba age e contacté mais moi si azalaka na maturité na ba age moko boye mobali soki azana na ba 23 wana azana na ba age lopa certé donc osimba te kotala ngo mona ke kosimba te akozonga kaka ndenge mama Charlotte atika kaka ko prier te ya continuer kaka très bien ya lola mwana wana osela za ba ko témoigner très bien très bien très bien maman Rosette to komi vraiment na sous émission na biso na mokola lelo na yebi ke batu balandi biso patiemment vraiment bayoki message ya kitoko obimisi to komi vraiment na suka maman Rosette na moni ba vidéo moko tindela biso to moni na kata studio zo yemba to yebi to zo yembela nzambe eza nini poto yeba vraiment bon ngana sala babiloko na sala ko sunga bana bitike tout ça là babiloko ya bongo za nzembo ka ya ko motiver batu ko aider
ko aider ba orphelin pour na mboka na biso na mboka na biso ba orphelin baza ebele tite kutu ya nzembo yango ezali sungaka eza sungaka eza ki rêve na ngai depuis na banda depuis 2010 na edaka naza na groupe ya bana na kotisa bango ba classe baza na ba parents de côté na biso ya kitambo kuna ba ebinga alors je voulais ko mobiliser batu ko ebisa bango ke omoni blouson osombi par exemple 5000 na 5000 otinda bana combien na classe c'est ça na Congo wana parce que omoni jeunesse soki mutu bozolo bake bitumba ezali to zela mboka ebonga bongo bana na bakende classe mais ba âge ya bana na ezopusana voilà bano babota maki na 97 lere musée akota kilere bitumba o ebandela biso na Congo lelo baza na âge ni baza na 23 ans batanga te baze pele batanga te surtout na ba est pas biso. Donc je voulais dire à quelqu'un oyo nzambe akotouché yeke en tout cas to sala to sunga kabande kona biso avant bimisa 5000 pour ba blouson kanisaka quand même kuna na place to uta na Congo ke ba orphelin baza combien ba veuve baza combien o baza na mutotangisa bango te voilà na yembi na kati ya nzembo wana bana bitike na ba veuve ba fazere bazanga ba parents ba shege bazolela nani opesa bango lisungi. Très bien. Et là on a yembi yango na yembi lo moral pour na ko motiver batu ko aider bana o baza na batu te eloko wana touchanga tout le temps et touchanga alors na sala kango naza na ko benga ngo on jeté pour na eza officiel te mais j'ai en coulisses mais eloko moko bande ko tuta na kati na ngai pour na sala nzembo moko pour na ko tinda bande ko nanga to aider bande ko na biso baza na Afrique parce que wana poto parfois to bebisa mbongo kabo na babilo moko osombi blouson à 5000 ngana koma ata soki eloko ya 1000 euros so na tela mbala moko na kanisi bana Afrique na ebité alors je voulais motiver quelqu'un to edaka bande ko na biso wana timboka ane bonga parce que bako fanda kabo bakenda classe te bali ate bazozela mboke bonga eko simba te il faut moi aider zala biso batunza ba pesa biso moi possibilité ya kozala place muto ayeba sunzala te to sunga ka bande ko na biso tembo na nga yango wana très bien ya moral et puis ko aider ba ko senga ko aider batu très bien nzamba sunga biso so nzembo sili to luka to sala vraiment toute une émission pour ça pour na ba nyonso balandaka biso o balinga ba sunga ba enfants démunis bano bazanga ba parents bano bazonyokama parce que ba action ko sala na mboka ezebele et le kozalaka officiellement te mais ozo sungaka no pe na sous-coulisse ba pe bazo contribuer bazo sungaka yo maman Rosette na pe oyo za nango ba pe ba bakisaka likolo nango pona ko sunga vraiment bana wana en tout cas merci beaucoup to komi na suka émission na biso na ebité si ozana mo ya koloba ya suka poto kabwana mokola lelo. Oui, excusez-moi, héritier, eloko lobi on a olinga na bakisa mo eloko muke avana loba nanga suka. Eloko lobi eza exactement ça. Ngana za mutu moko na linga te ke ko lakisa o tala bana masunga ka bango yo ba ko filmer. Je n'aime pas ça. Te ko bato basala na Congo tapelateur ba ebinga. Na linga ka biloko wana te wana eze sous EDT. Soki komi ko benga caméra. Caméra yepo aider. Na linga biloko wana te moi quand j'ai balobaka soki liboko no ya mwasi epesi ya mobali yeye bati. Voilà. Je n'aime pas aider quelqu'un na filmer parce que moi na nozo filmer lelo. Po ozo pesa ye lipa. Lobby ta mususu akolinga azala ministre quelque part baloba ta ba vidéo na ye, tu vois? Je n'aime pas montrer ces enfants là. Na eda ba on a coulisses mais nzembo ezaleka ka pona ko bisa bandeko nanga ke to kanisa ka place to uti. Souffrance eza makasi. Po omoni mutu oyo nani eloko eko remplacer biso lobby eza jeunesse. Soki tozo s'occuper na jeunesse on a lelo te lobby pe mutu ako s'occuper na vieillesse na biso azati. Mundela fonctionne à bongo. Yo mutu ozana ngo lelo faut aider ba no bazo ya lobby parce que lobby lero yo kozala koko bana na bako banda ko travailler banda ko aider bino lokwa bako. Donc jeunesse nde estime ka bendela ya mboka. Il faut vraiment to sala effort to sunga ba surtout kotinda ba on a classe éducation c'est très important. Très important. Ezata ke mutu azo yemba bolobi ayemba kana fali bo fani siona bozo ka gazo yemba bo kabeli 1000 francs. Non, tinda mwana na classe. Voilà. Et ça très important. Très bien. Moi je sais ma classe est là qui ont fait l'été. Moi j'ai envoyé les enfants tu sais $150 au tindi moi na une année na classe. $150 héritier. $150 au tindi moi na donc so na tindi 1500 10 enfants baké une année na classe. Voilà. Bato bazo ba école eza ofele mais na lobby école eza ya ofele mais ba nini ba fourniture scolaire eza ofele te ba kete pour que les classes eza ofele te. Mais ce sont des trucs que il faut total la peine total. Na minute au pesa sur ofele te parce que
toke na ba réunion de parents na ba école est gratuit nous demande que notre foot à $45 on se montre parce que gratuité on se montre on le soute tu as évité ça aux autres puis donc parce que communauté oza ko s'occuper na jeunesse té eza communauté au kufa parce que bino bokoma bako sala relais voilà ba fenea bato batanga te ba melazodo ba sala relais té voilà donc il faut vraiment tout penser kana eloko wana et puis pona ko silisa pona osisa na oloba pona likambo ya Karine bandeko mbalao penza bolimbisa ko finga mingi te otika ye aponi nzela na eloko biso to ko sala ezali ko prier pona ye et puis omoni ezo pesanga pasi komona ke bato basipota Karine soki ba chinois ba komi ko kabwana bo côté na bango et o pesa bien te to ki ko kabwana te toza communauté moko ezate ke soki moninga za opinion na ye oyo bandi ko finga ye mafinga wana na comprendre te soki euta wapi il faut savoir c'est ça la civilisation accepter l'opinion de l'autre voilà. Vous obligé cause à la part na côté na ete mais kondi makake OK ya lobby ke a se plan na makambo Karine azo sala te ya lobby yango officiellement accepter ça et puis yo continuer na ye mais ko finga na wana eza na kota ki na life na bango ya ba chinois e sala kinga bien te ko e ko bwakela na ko finga na bazozo banini e sala bien te bato ba communauté okabona ka pona Karine te quand même aza c'est une star de la communauté mutu aza pe na opinion na ye na basare nyoso ya monde ezala bongo voilà eloko na ngena lobaka ya suka yango wana eloko na ngena loba ya suka yango wana ke to lingana pe na bolingo penza ya solo ba hypocrisie te donc tu lingana solo Karine azande kona biso mutu aza na opinion na ye OK Merci beaucoup Maman Rosette Nathan au Pesibiso na mokola lelo en tout cas nzamba lola azongi selo ebele to komi vraiment na souka émission na biso na ba nyonso bazuita kolanda biso boyoti moya souka ya Maman Rosette alobi toujours together donc bolingo to linga na biso bato ba communauté congolaise otoza libanda ya mboka na ba otoza a séparation ezala vraiment en tout cas tozala esprit moko pona ko sungaka star na biso Karine Mokonzi akende liboso par rapport ya ba propos oye lobami tozoko lobaka pona koteya tozoko lobaka pona kosunga star na biso tokomi na suka na lobi merci na bainyoso bazu vraiment temps ya kolanda biso na Congo température pe kolanda Maman Rosette je dis merci à le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle pourquoi pas à Adrisha Motomètre Bebazibe Bachafouin Omona Yango. Je dis merci beaucoup à 3L Magique, à Lotis Longi Loufatienda, il y a Roselle la Taylor, puis Beloti Lunga Grande Dame depuis Loufou, Tomonani Soti Nzambe à Zongi Nanute. Play. Bishop Chatumba. This is a World War Free. Debo kotele mundu munti, uludenga ndugu zantene, Sirakina, Mandiba, Sirakina, Mandiba, cha 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 Mandiba, cha 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 Mandiba. Whatever they do, whatever they play, whatever they sing, whatever they dance, we are number one. We are number one. We are number one. Préparez-vous na combat oyo, moto akabola te, tikino tozwa solution. Rais! Bamwa nginoso. Abia bayukuta. Mandiba. Kotele mundu munti, uludenga ndugu zantene, Sirakina, Mandiba, Sirakina, Mandiba, cha cha cha. Beti Mushinga, la Warkoni, la reine de Makini. Cha 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 Mandiba. Aki Visdis Flumen, le porte-parole. Whatever they say, whatever they do, whatever they play, whatever they sing, whatever they dance, we are number one. We are number one. We are number one.
Imbattable, Diego Cabo, Ibey, Ali Awasi, Zambe Nanyama, David, Boutete, Emma Pascal, Liyombe, Kengolobi Chouantama, Nanopangwa Banka, Koko Bouza, Congo Bololo, Jibril, Rémi, Makuntima, les meilleurs solistes, Limousine, Marie de Nuit, les Londoniens, Wama Doukouré, Franck Kifukako, Koko Bilali, Willy Makusu, Kongodila, 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 Kongodila. Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika yaya atobina e Congo te eye na mopepe asika pepe asika yaya atobina e Congo te